je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local Maboko Yanzambe. Kaka ndenge ngai na bino tosolaka mikolo nyoso na bandako na bino ai na koloba te po bino nde bopekisika na loba kasi na loba kaka pona botinda nga pona na loba te na évité liboso na bande mission na kopesa mambote ya tona bana tu ya chango na tona li chango donc na bandi bana malukuti manjili lo sako na bino kasi bana ya moamba to bandi banda makete te to bana ngo banda rifla nini comme noni rifla ti to matiti to kila sima ya nini université nini université campus na sima livulwa na nyoso kuna nyoso minyoso lo sako na bino katala zu funa na bi funa to zu bana makala ti ozu okititi o matina ba ville na suki bino ti na bandala lo sako kasi bana ya lukunga ai DGC pompage cité verte bino tout likolo kuna pe lo sako na bino na ko banda boete sala bwaka vient nga prosper bakine mwana de la sa tongo pe na bwaki vient kitola mokonzi na bwaka ete pona nini kasi taona lobike na bwaki Chanel bakine pe na bwaki lisusu Brunette Lonzoka na bandi émission ko ba ya papindonga les voyages donc papindonga les voyages choisate to ba émission po bolbo o baka banga bele kasi na ko baka banga bele te na lobika ka vérité liboso na bande émission to betana li solo moke ya francophonie nebi otuni ngo benga na ba téléphone lobio chef lo ka kacha ko zala na ngome ko zala te pona ni ezate ezana ngote pona nani mabe ya Frank Diongo te o mabe ya DT Tyson te o mabe ya Bakacher te o mabe bon ezama kambu ya francophonie ndenge esengaki salama na ebite soki eza ko banga to nini menalo bakaka vérité po munoko yo ebo misangai Bakacher ba preparaki na bango ba ebisa biso peke Bakacher to ko bunda na ba to ko bunda ponga na lobela Bakacher Bakacher to biso to zoki formation to ko bunda soki botete menalo te menalo solo ya solo jour président Franck Dionga lansaki ba combat ebunda ma partout na RDC tozalaki na le ya membre ya francophonie amataki tilikolo ya ring assurer biso soki tembe na ba image assurer biso ke boko bunda kutu na la biso ki ala biso ring professionnel abaiki no boko bunda na ring yote parce que na moni ring yo bozo bunyo ko manango to bobunda na ring professionnel atayo moko soki mama sa ebisi bino ke boko za biloko na ndaku okoboya si mama te kala papa te to ebe ka je ndinya lobi bongo to kubunda biso be ngapi champion ko monoko la batene to kubunda nema mbesana mi to ebite mukande ko takate e kotaki biso na pa na biso Bakacher to sala ki lettre to kotisi na secrétariat ya francophonie est-ce que bato bazaki ba organisateur ya francophonie mais to zeli ba pesa biso réponse est-ce que ça m'a kambo Franck Diongo est-ce que ça m'a kambo ya DT Tyson est-ce que ça m'a kambo ya Anthony Douglas est-ce que ça m'a kambo ya eza na ngoma kambo ya muntu te eza organisation na bango ndenge basali ke to bundate donc to se comprendre kaka mbala sima peut-être tout ça va démarche peut-être un jour to bunda parce que to monaki francophonie les gars qui na mbonini na Côte d'Ivoire to monaki bata Côte d'Ivoire basaki fort bakotaki pêcher na bangwana ya bitumbala lokwa babundaka lokwa alinga bo mninga na maboko ba bundaki fort gouvernement ça qui est fort quand même les fils que ba s'imposer que kotaki mais na tout na biso to yebite ministre des sports ça la quand même fort na la vérité parce que ça Bakacher ba bundi ba nyoko mina ba entraînement titi ngai na kendaka jour moko na bureau ya ministre en tout cas na Bakacher to kenda kuna azokumisa babi bo sela ngaba démonstration bo sa maka mwana ndio sela ngaka koloba to za décime chezate to continuer ka kachinde to bundaka donc botre obinga bien champion local mingi botu na ima kambwana na pesi une réponse italingaité donc ne fiske Bakacher peut condamner bangote basaki be faut ba préparer qui va ma conséquence chaque jour d'entraînement qui est dans club vous sentez que vous travailler sur pour la francophonie mais ba bundité donc
baza décime je suis athée parce que bangonde francophonie te francophonie pe ya nango pe gouvernement ya Congo te francophonie utaki libanda nde yaki ya donc c'est un gouvernement ku te ministère ya sport et mbamba babundisa pe jeune biso natiki wana po bolbo champion lokale yo loboka mingi yo okobela ngala téléphone na lingo bela ngala téléphone te na lobika vérité oui na bandi émission na ngala lelo wana to lokale base ya francophonie nazanga moko te na plateau ya lelo nazanga moko te na plateau ya lelo na yamba ki be invité ebele baza posa ko loba la makaba francophonie mais na isa bolo bango te na lingi bolo bango te pa na lingi te chaîne na biso isa la système on ezaka bongo to lo bango te donc ba beta masolo mususu ngamona lobika ba vérité ba beta masolo mususu na yamba ki bande kunanga ya chango bande kunanga chango ba bango moko te mais na yamba ki no bande kunanga chango si mana bango na koyamba champion de Kinshasa champion animal esa nga silika pona francophonie nyeseke ko silika pona francophonie te lo maka mususu po yoza ba rankine belé Goldberg ayaka lobie belé tomate kuta lobaki ti le to ozela lettre ngo e kota kati oyozui bat balobaki belé na ese lobana makamba bato balobaki belé kulubana makambu yalete jou wana na téléphone awa animal contre 5 chantiers qui débat na téléphone nambi DT makoma na secrétaire secrétaire na nani secrétaire Scorpion, il y a haute tension. Mbote DT Makoma. Merci beaucoup, champion local Mbote Penal. Ah, DT Makoma. Na moni ba silence. Ba silence c'est ba kanda ba francophonie to ba silence ya nini? Te biso toza ma kanda francophonie parce que tous les districts selon l'entraîneur de Kinshasa va pesa biso tous les districts ba sangisa bato ba sélectionner qui va travailler si comme pour la francophonie. Bon. Biso to bongisa to bundon mais simbité mais on ka ndete autorotique la catch tozaka toujours venir mes ebele nde to message ko sala nde toujours kindikaka ndebo message ko sala ndebo kindikaka donc quand on essaie de francophonie nde ebomi catch te na Mbappé entraîne au Scorpion et c'est qui Scorpion c'est qui moté ouais moté na yo pe champion local maboko ya Nzambe ah c'est qui Scorpion oyaka na plateau na ngato linga ngai te na sala yo nini. Bon, champion local, souvent, silence, et ça, armement, quand yo, et bangi saga bato belé. Je crois bien qu'au bimananga, boy, bat musutan, boy, les cas, par le bagage, c'est que, mouto a batama bimi, boy, c'est que maramo, boy, ça déjà à koinda. Donc, la rôle, les gars, pamba, je crois, au monde, na bosso, na ba document, tal les belé. Donc, il y a kolobela goutou, et ça vraiment mingité, mais, les lonaï, na bandi siko koya. Pena yesiko kolobela ba vérité yango na mamango nyonso ba o nyonso ta ba moninga déjà ba mo ba banda ko banga yango wana na invité soki na lobanini donc ba banda ko banga na lingi vraiment c'est to ki na ba polémique mingi te parce que boza ba kache kaka ya ba club oyo ezaka trop technique ngai ngaka soki mo féticheur mo kaza pour akengelela ngai pas soki mutanga beta mutubo ataye stop mais ne bozaka bino na bino analingi polémique te koloba na mutu te lobaka makambu ya bino moko ya club c'est ce qu'on peut na mona papier ebele awa lelo boyi na bino awa et ça vraiment au juste pour na nini ouais champion local soit tu es vraiment awa tu es bisara ba public na biso ba balingaka kacha malamu ba pena ba mourir à catch congolais ou ba ebike catch club haute tension et là parmi meilleurs clubs ya Congo donc parmi numéro 1 ce qui deux clubs catch club haute tension là numéro 1 donc ce deux clubs c'est bébé club monsieur Zamakasi et cause à la Melibanda Kinshasa tout le babongo donc voilà on a écouté annoncer mingi ezali bongo arrivé à Champions Tumi Zimagola Champions Zimagola oya kina ozanita na Champions Zimagola oya zala na Canada donc bientôt là Kalaté azozala déjà na Kinshasa wa tozo continuer ko frapper dernièrement to uti ko sala tourner ya Kinshasa to uti beta ba club mingi club mo bima koto yo
côté nini wana to beta bango to beti pe côté nini nga grale ba club déjà ba côté belé te papa ba club ya ba côté belé oui malinga bwa tangara côté nyonso oyo tanga oui mala pompage tangara côté nyonso oyo tanga to beta après c'est là champion lobi oui bo beti bango mais ngamo encre correcteur nazo ya ko corriger bato na beta na tika na yoki ba komi na bisika mo boy nazo ila bango susu voilà mingi ya bato continuer na ngi ba peut-être ba 4 club nini attention ndenge ba bunda raté to tana no komba moko ya maître Makoma to mo ndenge ni 4 club attention bundaka et puis to zonga na plateau na biso na éviter Régis soki boza après pour na boster ce combat ya maître Makoma et puis to ya kozonga na plateau en tout cas en attendant bazoluka combat wana to ya na noska ya maître Makoma lelo champion Zimagola azoya kin est-ce que aïe vous préparez déjà ba combat na bi présence na peut-être ba bunda ba combat belé ou se préparer quand même ouais en tout cas champion Zimagola za autorité morale ya catch club attention tara mudana souci ya catch alinga catch mingi alongwe bena na Canada yeka uniquement batana nyonso oyo ayewa ba séjour na nyonso zaka pona ba combat parce que calendrier za mulayi ya ba combat to nango to bunda partout na boka c'est mon président fondation papi ba ekolo il tout ça déjà yango bena yi ayende pona yango to avancer to ke mambo ba combat nyonso ba combat pena n'habite kuna na régie c'est ba combat et comme déjà prêt to ezana no musika et comme prêt n'habite donc et bon tozonga c'est que attendre la biso nous ba liste bien parce que tant moi c'est que je crois bien que na maboko azana moi likamoko oyo ayiko sala peut-être ce qu'il pour ba combat batenga sur liste ya batu nani ba invité ba combat to ba nani o bazui déjà ba invitation ya ko beta malukwa mibi ba mpuli de régie nanga à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe Makamangwe Bembide. Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi. Edingo paloli bango na ndenge mokete. To leka. Shakira Tiba. Oza mwana ngana bimisi. Soko timutu makazi. Babibo s'abonner na Mardoché 4 types. Bino bat boli na ba collation de grade.
Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide titi liongi mokonzi na ngai titi liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka oui na evitela loba nini donc bino moko bomoni ndenge nini maître Makoma abeti mutu lokwa moyibe mpuli donc wana eza haute tension bayelala na nzala bitumba te bakende kobunda pe babetaki bato wana na ngabe babetaki bana ngabe bele donc bango balana za bitumba te migo bangelo bawe ego na ngelo bawe ego wana maître Makoma na éviter wana il y a préparation to ezalaki kaka vraiment combat to ya ndenge nini obonde na Nicole ouais ezalaki combat ezalaki quatrième tension contre super action wana ezalaki contre tukunona bino bauto bunda bikolo bon combat ezalaki entre peut-être bozala bongo bon l'événement a dit parce que tout ça va préparation va vite surtout outil nango auto préparer francophonie et raté en tout cas oya kokuta nanga mukola liboso en tout cas il a passé parce que nous on a minute bien dans la posa bitumba makasi mais na moyi que calendrier se pesa mulai en tout cas il ça la bien parce que auto kota mingi calendrier wana ngai champion local na kozanga na kata calendrier wana te na éviter so ina lo banini to ke neska seki seki azana ba problème awa ebirita tala bikaka seki elongo ali poso afungoli papier maboko ya Nzambe seki ina otangi poso ati tangu président na bino zimagola zo ya seki azoya nde kobeta mais na ebite kongola zaka jete yekuna zolia mwa edendaka mais awa kuanga est-ce que vous préparez ba club oyo vous invité oui champion local champion Soumizi Magola à la bagarre na bokasi ya présent Papi Bakokiolo je le salue à passant président Papi Bakokiolo présent fondation Papi Bakokiolo yene muta osala asali makasi pour champion Soumizi Magola aya Kinshasa aza payé mokote bauta Canada Belgique Afrique du Sud Angola Congo Brazzaville na Kinshasa Lubumbashi maître Taylor salut pesi ko zali do ba ozala déjà awa de voilà où ta monde entier do bazo ya tournoi international bazo esko to beta na bayi bazo benga bazo ganga ba soi disant ba maître ba nani tout bazo le baka ba soi disant ba champion et olobi to boya polémique to me manga suna polémique te voilà programme na biso na rotangelo ka mo muke to bandango tourner zo bandela 1 mois et demi to banda bongo to banda dimanche à le 13 to bandi na terrain à Saint-Paul na Kingasani avant to banda to za na août mois to kena hôtel la fête des parents ko ketala batu na biso bakufa que son âme repose en paix maman présidente Fatou Mangaza elle représente biso ya club donc samedi à le 12 to kendo rendre visite na tombo na ye voilà vraiment maman présente na biso donc le rôle la présence Zimazo ya déjà awa premier combat va bunda photo que ta tombo ya maman maman présente na biso présent Fatou to ke otala ye après les 13 août to bundi ba combat na terrain à Saint-Paul présent Yannick Simba ba technicien ngapani vendredi le 18 août to zabon na terrain Bouda na Njili samedi le 19 août tozabongo na ngaba
to beta bana wana super action wana après dimanche les bango gande otangi mo et la bandina no tozo kende dimanche le 20 août to kende bongo na Petro Congo mona ape mutu mo azala kuna batu mo baza kuna ba benga yonde na le roi des spears merci logo otangi ba kombo vendredi le 25 août so ke bongo na terrasse mbanza na Mokali kuna samedi le 26 août tozabo na terrain waya na Kingabwa kuna bandi okende beta kuna. Après ça dimanche le 27 wana kutu lo te ba DT presse ba shalako bana etwala wana kutu babilo wa mike dimanche le 27 août wana nde na marché de la liberté pour honorer mémoire ya présidente Sabiso Mama Fatou. Après to okende vendredi le 1er septembre na terrain inga ya Bandal tolandi Kester pour ba isi mi watiko bunda Kester oui King Kester akomi musicien. Mette tomate. Après samedi le 2 septembre toke na Bumbu côté ya mopala taraba masque boye kuna terra Bumbu toke betele kuna. Dimanche le 3 septembre toke na terra Saldemi kuna. Les alapeka bongo sous la supervision ya président Papi Bakukiolo. Donc talara mikolo ni mtasimbi attention. Donc ya rolobela ko tezate. Après vendredi, samedi, dimanche le 8, le 9, le 10 tozabo na terrain basket ya Matete. Kuna nde sikande ko inda. Après dimanche le 17 mama na ngati wana esika sombele suka la bisanga automatique ko kasavubu. De kasavubu ya sombele suka bisanga. Beta baona suka. Kasavubu ndesa suka. Kasavubu epike ba mona élément ote bona suka. Beta baona suka. Bo ba munoko fa beta baona suka. Boko samba. To beta baona suka. Donc kasavubu to beta baona suka do yango wana omoni. C'est ce qu'on va beti bino. Si ba beta nani. Ndeyo yebeni. Bon, na ebite. Donc voilà, programme na biso vraiment eza yango wana donc mwana tanga na ba catcher mingi bazoya te champion soumise magolo yana zana maître Libasho Afrique du Sud déjà zana Cap Mukumbusu DT Minya Samagura baza déjà na ba Rosala ba DT Minya. Donc pour ne citer que c'est là ba misusu baza na des listes na yebisio baza déjà ba misusu baza na Kishasa semaine tozaka koyamba bango na koyamba. Donc président Papi Bakukiolo fondation Papi Bakukiolo mufinu kwa changu yonde yene mutako yamba baona sa kufandisa bango batutu bazoya baolala na flat na ye matutu les catchers en tout cas baza obelo onya mana mwasali a disposer ambulance abi mutu aleki munoko soki bobeti bobuki ambulance président Franck Diongo a salué mon président notre président Zalara wana donc ambulance ezala déjà wana pona ko memaka bango surtout bato minoko o nga nazolobela mingi oyebika zalaka ne munoko ngonga yango assez discipliné oyebika zalaka ne munoko ngonga yango assez discipliné te nakomi ko kende ko chiter na bango muke pona se to loba te olekebele to ngeska Maître Makoma moi message pe to chiter na yo ouais message ezaka ke acheter na ebika na minute bovandi boza déjà na réunion surtout aussi c'est mission toujours au coup tabino pour avoir programme ramener ce kende en tout cas tous à la gabo moko pour na tourner na biso tous en les AGT ba tourner les abena GT faut bena tous à la bena makasi en tout cas merci na ebike ba tebele ba yo ki be fond ba yo ki déjà ba jour na bon déjà ba ni ko pesa mon ko banga je chaki mo se ta oike no le boy na bumbu na bango za ma ko le lengi le boy na kasabubu mutakota mo za kache mo siko za kache ko tension attention ne mutezoya mutabela te ote na belaki badada commission de bakisi pour date na bino ozala bien parce que toza ba musu baza bazobeta ba veteran mutabela na ye AVC to ebite musu na diabète na ye aye komana ya tomboli ya beti siko tout comprendre te mutu te o voyage yaki changer na temps à voyage ba pesi déjà ba date na limite o na voyage yaki na bundaki te o na belaki kende somba da bakisi ni bikela déjà on a le papier Bakukolo nani Bakukiolo ataka ambulance wana te ezali déjà et puis ezali champion local yesoki ozaka na kombo na liste kombo no ezasoko be na okai mutu passe apesi no Valgine mais là mutu passe si là au bunda continue na yo voilà en tout cas yango wana to lo ba information to za nango yango wana penza ba tutu boza la calme même mutu za bien oza club na bino CPS bino mais club du Congo
catch club haute tension muto olongolanga za te muto bakisa za te bango mo bayebi fox nango ndenge ezalaka. En tout cas président Papi merci na ozo sala pona biso tozaka toujours na yo. En tout cas kosimba benda ya koluba treki na ngwa quelques mbote pone ça bien pour tout de gauchité ouais mbote na pesi na bana na ngai ya lit vice champion ya G francophonie maître Pierrot Makapong. En tout cas au salut honneur na lit club de guerriers. En tout cas et c'est même champion Tabora beaucoup de biso ba médaille malgré continue na Congo et salut biso pesi on a club na biso ya lit les guerriers. En tout cas merci courage ezala ba médaille beaucoup ici na pesi binombote na pesi madame na ngai Maman Ginette Kapinga, na pesi ba nangai, Thérèse Tungu, Chelsea Tungu, Esras Tungu. En tout cas, tous les gars autorité morale aya akita na terrain, bato ba chaka munoko ba leka na écran, na yebi ke so zimangola kiti awa. Au monde sur le bandeur sur la TV. Au moment na yebi bato mo ba banga ka te do ba ya kaka ba o. Matuka nga na féliciter champion de Kinshasa, en tout cas promotion kitoko. Bon, mo peut za la pe bato. Tobo ya rapé batuté. Tobo ya mutu mais non to bundi nete mais tobo ya en tout cas promotion. Il y a champion de Kinshasa nani o wana nani na comment on a vraiment ma champion animal. Bah na yebite le bien en tout cas félicitations. Lyon. Lyon. Pas sola. Otanga da kuma en tout cas promotion vitoko tozota la zo bunda. Yango ndo to linga sala yango to linga. O tozomona na kacho to na ngoposa en tout cas mais muto wa roboto la sentir asala pe ba promotion ko lekaye so ki pe ko zalanga so na betier faut asala ba promotion ko lekaye on ndimte match lo ko maki akacha en tout cas merci wana mo uzana raison parce que eloko wana aza meilleur kache oyo tanga simbi sentir pe sentir yo kana sentir ila sege Congo pe catch itambola kadanta na éviter to kende ska ya CG kuna pona to kende ko chiter na bien muke na éviter CG moi message moko ya suka pe quelques mbote pona et ça la biso quand champion local message ils ont raté on saluer 4 clubs haute tension Mobimba en tout cas solide toujours ndeka slogan na biso to lobara to la na nyongo ya bitumba te haute tension to la na nyongo ya bitumba te. Tous à déjà pris moment où yango pe komi distraction à raté to kanga de attaque ba combat nyon sur les tours to kenda li soute invitation mo boy to bunda li soute préparation za concentré ndeto aussi li sawa préparation ndeto aussi li sawa to kuta biso nyo son réunion do athlète mo ka club azangate attaque secrétaire ya tante ya lit ya changu a félicité ba athlète nyo so ba bunda na ja francophonie ba médaille kotaki voilà ils allaient na oka bongo na saluer madame nanga légitime Gisèle Tchala na saluer Yannick Chimanga tous les techniciens yanga pani na pesibino ba mbote talaka bino nde bosute na base ba tournevis ba mécanicien do nyonso yangwana présent 5 chantiers yone mutu très haute tension au beta malgré distraction ba distrakayo au perdre qui champion de Kinshasa. Il y a individuel mais par équipe on a toujours Makassi. Donc les amis de l'eau à Barcelone, les amis de Milambo ainsi que présent Raoul Binonio so balosa ko sika bozali vraiment to simba na raka présent Papi Bakukiolo asimbi marché liberté entrepreneur munene yende asimbi masolo na maboko donc rien à dire. Félicitations à club nyonso ya catch o bundaka malamu o sala musala kitoko ils ont la promotion et surtout à sentir tant que champion donc tout petit bangombote basé belé ma club belé immeuble de bazali batu kotanga ba kombo be tanga kombo te félicitations la promotion donc valeur ya kachinde yango wana donc oui valeur ya kachinde yango wana ba combien to mala suka na bango avant babati kapso na plateau nazo rappeler bino Papi Ndonga les voyages chez Zate abi mokili ya Nzambe donc kala ndenge salama na été registré na komba moko tolanda pona bande ko so ba kende bongo to beta masolo ndenge ezalaka kati à vous. Je m'appelle Maboko Nzambe makambo ngwe bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete to leka